Scandale munene au sein ya enseignement primaire na République démocratique du Congo. Enseignant topé maître ya 38 ans atie mwana ya 7e 14 ans zemi et pesi pasi or ye enseignant oyo azali marié pesi mbutu ya kosakana te to kosolo yango awa na émission ya lelo ba parents oyo bino bolingaka mingi kosola bana ba professeur ba maître ya kotangisa kapela ndaku salaka attention po makambo koyoka lelo awa ezali bongo ya somo. Yaya epesi pasi ya kosakana te tokei bongo na Congo Brazzaville. Est-ce que makambo o bali koloba ezali ya solo to ezali ya lokuta? Une infirmière se transformait en monstre. Est-ce que ezali ya solo to ya lokuta to ko développer yango awa kaka na émission ya lelo infirmière akoma bongo monstre po asala nini epesi ngai mutu ko soya ya kosakana te yaya. Ça se passe au Congo Brazzaville. Regardez un peu. Infirmière à Tutuki Zombie. Regardez d'abord ce problème-là. Ah, ça se passe actuellement à l'hôpital Assisi. Dans la République démocratique du Congo, quand l'enseignement, tala degré, l'enseignement est réduit en néant. Enseignant a commis le col à Chege. Quand en décembre, au point de la bon de paiement, na kikwite tala lolenge ba enseignant ba professeur ba maître voulais dire bazoko mata pona kaka aso bon paiement akende kosombela bwana moi madesu ya bana. Est-ce que enseignant avec ça la réduit na niveau oyo les pays va mal, vrai ou faux? Tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Yaya, cela paraît comme étant une comédie, mais et pourtant c'est ya solo. Est-ce que civisme n'existe plus na mitu ya ba congolaise na ba congolais pesinga ipasi ya kosakana te okomona jeune fille kitoko jeune garçon un beau garçon ba telemi na nzela kasi civisme ya mboka ba ebite eloko lokola devise ya mboka na biso paix justice et travail bana ba ebi yango te. Alors soki tokena hymne national et cause la catastrophe tala oyo ya pesinga mutu ko soit tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Tu es de quelle origine? Congolaise. 100%. 100%. Alors dis-moi, quelle est la devise de la RDC? Regardez ce qui va se passer ici. Ah, je connais pas, je viens de voir. Oh, tu connais pas? Jamais. La devise de la RDC. Allah, ça me dépasse. Ah! Je ne sais pas comment. Oh là 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 là, donc personne ne peut me répondre ici. Bon, j'espère que je trouverai la bonne réponse. La devise de la RDC. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Run. La devise de la RDC, paix, travail. Je pense qu'il y a quelqu'un qui suit après. Aïe, personne n'arrive à trouver la bonne réponse. Mesdames et messieurs, je suis à Kinshasa. Regardez, tu es belle. Merci. Mais tu sais pas la devise de ton pays. Je suis bourré, tu dois comprendre. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Hein, Arena Grand Paris. Et pas puis Vangantama, les vieux Vangantama, où est rançon de la forêt, à Kobeta, hein, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga te biso surtout ya somba billet eri yangoyo. Somba billet pour le 15 février et pas wapi we rançon de la forêt, retour ya roi de la forêt n'est-ce pas Schengen à Kobeta bongo na Arena Grand Paris. Otoloba kité Tolobi. Voilà. Voilà, je répète. Omoni échappe au kitoko na bimi kitoko boye na safari échappe na kati oyo ya Rosanta Beauty Place. Na Canada, na Toronto, benga Rosanta Beauty. Rosanta Beauty, ça rabe écharpe peut-être. Na ba sapatu. Ya basi, ya mibali. Yo olataka sapatu. Makolo milai. Minene. Ozana mitambi. Na ndenge mabete. Olingaki yango te menzamba kela ondengo wana. Oh, papa Fiston. Nga pena na nga taraba numéro 52. Nga pena mutombodi kembe. Nga pena boyaya. Solution ezwama déjà na Rosanta Beauty Place. Benga Rosanta Beauty Place. Publicité yango ezaki ne bandeli. Soko raté le numéro la benga stopé numéro Rosanta Beauty. O somba chaussure ya numéro na yo. Ya minene. Moi sto mobile. Kuna tota ta 58 ezali. Wata le 60 ezali et pas Rosanta. Mais sharp. Et à mon écharpe qui tombe. Moi safari mais mikolo betisco hein. Ba kondi ya Congo. Pour beta pena ba écharpe hein. Safari na Rosanta boye écharpe même chemise hein. Au élégant. Vous comprenez hein? Tala kaninga na bimi. Te voilà Rosanta Beauty.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini. Mbote bandeko balandi ya radio lokoye télévision lundi elamu epai na bino to kozali na mois de janvier 2025 na kolika ke année oyo ezali makambo ya sika oyo tobandi oyo nyonso ya kala tobwaki yango na mai kasi année oyo ezali décisif mpona biso balandi ya radio lokoye télévision toyebi tokende bongo tobanda opération 50 000 abonnés 50 000 membres pour na epesa biso esengo na yebi on va le faire, on peut le faire na bokasité oyabino tout na kaka papa o azali pembeni papa est-ce que on s'abonne déjà na radio Lokole TV yo pendant année mobima passé outi koleka otala ki ba émission sepela ki me osabona kité soki osabone et ko sala ki o booster émission oyo toko ma communauté moko munene boyebi ke bandeko ebele ba se retrouvaka na masolo oyo tobetaka awa d'ailleurs boyebi yango masolo oyo tobetaka awa ezala ka pona ko nuire batute pona ko bebe sa réputation ya batute kasi pona ko sungwa kaka esika ndeko akoyaki yo okoya te esika pende ko alongaki yo osala nini olonga. Kombo na ngai Tata Pelende benga ngai pe Fiston Pelende ça va toujours mais na lingaka mingi yo benga ngai Tata Pelende na cadre ya recours à l'authenticité Papa Fiston tango lo baka recours à l'authenticité osala ka allusion à nini oui il faut reconnaître les valeurs ancestrales les lois qui peut-être mboka ezo avancer le pays n'avance pas parce que nous minimisons les valeurs ancestrales parce que ba koko na biso bakoya ko sunga biso kaka so ki to reconnaître la valeur na bango est-ce que na bango chaque fois yo si omona mundele moko mona epelende à moins que ça la issue d'une famille africaine aussi omona mundele moko mona eka songo pona nini biso tozwaka bakombo ya mindele to benga na ka bakombo na biso tata mbemba kimbangu 100 kilo mbote na yo mama mbimbo to benga na bakombo na biso tata kasongo na bakombo na biso te Tata Ndosimau na bakombo na biso wanande tokomona nzamba ko visiter biso bakoko na biso bien au travers bakoko na biso tala peu de pays africains oyo et le kola Afrique du Sud oui même ba Maghreb koso bazo maintenir pourquoi parce qu'ils reconnaissent ma valeur ya ba ancêtre na bango te allez vérifier vous allez comprendre ce que je dis là voilà yambo to beta di solo to solo makambo oyo enseignant il y a 38 ans à tie moi na 7e année. Petite fille, il y a 14 ans, Zemi, Tikato développé au Monibongo na sommaire. Toko Bandabalamoko l'enseignement. L'enseignement est réduit en néant, à zéro dans la République démocratique du Congo. Tout ça qui bino année passée, comment est-ce que bande kobane ko wela ba bon de paiement à Kinshasa, ba salaire, ya ba enseignant kasi na décembre pe année passée auto que de bongo na ki quit et pa wapi tala ndenge ba enseignant ba ali ko mata wana oya mati wana okanisi shege ezali shege te ezali enseignant ezali ko luka bon de paiement pona katuku bianza azwa mbongo alesa bana na ye na décembre oyo na bonne année to kolia soso biso nyoso tout est-ce que balia ki soso alors pona kozwa bon de paiement vous êtes corps enseignant bat o kotangisa mutu vinenge zali ko pesa batu maide est-ce que cher enseignant cher maître vous ne pouviez pas kotia mulongo normal parce qu'il y en avait pour tout le monde du pareil est-ce que boko kai kotia mulongo te moko ya jibon dans les pays ma ke bo sala ka désordre ngwana et puis si passe ya kosakana te ba image aboye ezali ko déshonorer non seulement enseignement na biso mais mboka na biso mobima République démocratique du Congo je crois ministère ya EPST va en tenir compte na makambo ya boye po biso ba misusu oyo ezali ko pesa biso mutu ko soit voilà. Yaya kaka na makambo ya civisme, totika la bongo na éducation, mais cette fois-ci que na civisme, ça apparaît comme une aventure, comme une comédie, mais pourtant c'est la réalité. Yaya, étant peuple congolais, un citoyen, fils du pays, fille du pays, République démocratique du Congo, il faut oye bakabilo ko ya mike ya mboka na yo. Lokola par exemple emblème ya mboka na biso, devise ya mboka na biso, hymne national ya mboka na biso, ba couleur ya drapeau ya mboka na biso, président ya mboka na biso. Il faut oye bakaba institution wana mobeko ya lukundi ya lekolo ata quelque article ya constitution mais
Quand tu te dis, je suis congolais, je suis congolaise, oyebi nini ya mboka yaya. Na quoi une vidéo moko que j'ai retrouvé sur la toile, les réseaux sociaux, oyo, ndekomoro na Kinshasa, atam aussi micro-baladère, ako tunaka, ba elenge basi, très joli ya Kinshasa, ba elenge mebali, très beau, mais, na ba papa, a beti pena forme, na beti ba bloko boye, ya Rosanta Beauty boye, chikoyo, ayebi devise ya mboka te. Et puis si passe donc beauté nyo surtout à moi si et sili pour aibi devise ya mboka te. Landa. Tu es de quelle origine? Congolaise. 100%. 100%. Alors dis-moi, quelle est la devise de la RDC? Regardez ce qui va se passer ici. Ah, je connais pas, je viens de voir. Oh, tu connais pas? Jamais. La devise de la RDC. Allah, ça me dépasse. Ah! Je ne sais pas comment. Oh là 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 là, donc personne ne peut me répondre ici. Bon, j'espère que je trouverai la bonne réponse. La devise de la RDC. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Run. La devise de la RDC, paix, travail. Je pense qu'il y a quelqu'un qui suit après. Aïe, personne n'arrive à trouver la bonne réponse. Mesdames et messieurs, je suis à Kinshasa. Regardez, tu es belle. Merci. Mais tu sais pas la devise de ton pays. Je suis bourré, tu dois comprendre. Pardon? Je suis bourré, tu dois comprendre. Quand on n'est pas intelligent là, c'est comme ça toujours. Tu es bourré? Ok, je vais te poser une question simple. 3 x 3. 9. Donc t'es pas bourré, t'as vu? Dis simplement que tu sais pas. Excuse-moi frérot. Oui, dis-moi. Bien habillé. Merci beaucoup. Alors dis-moi, t'es congolais non? Congolais. Voilà. Là je suis à Kinshasa. J'ai une question simple à vous poser en tant qu'un Congolais. D'accord. Quelle est la devise de la RDC? La sape, l'ambiance. On n'y peut rien. Non, la devise de la RDC, la simple ambiance. Pas de- non. Non, arrête. Tu es en costume, mon gars. Ah, non. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut Ah, arriver. non, faut pas me décevoir. Ça peut là. arriver. Ça... La caméra, s'il te plaît. On reprend les On va pas répondre. On coupe. Messieurs, dames, je suis à Kinshasa. Les Congolais n'arrivent pas à me trouver la bonne réponse par rapport à ma question. Franchement, je suis déçu, là. Mais pourquoi? Alors, c'est parti. Je suis avec Marvin Jazz. Marvin Jazz. Moi, c'est des gars enchantés. Merci en tout cas. 100% Congolais. Congolais. Voilà. En tant que Congolais. Tu es fier de l'être, j'espère. Quoi ça? Fier d'être Congolais. Fier. Est-ce que tu es fier d'être Congolais? Fier sur toute la ligne. Ok. Fier sur toute la ligne. Dis-moi, quelle est la devise de la RDC? Travail, paix, discipline. Discipline. Non. Je peux m'embrouiller, mais c'est travail, paix, discipline. Non. C'est pas la bonne réponse. Arrête, s'il te plaît. Ah oui. Quelle est la devise de la RDC? Mais je vois, c'est pas la question. La devise de la RDC. Ben toi, dis-moi. Ben, je te pose la question. T'es congolaise, non? Oui, je suis congolaise. Ben voilà. Mais c'est quoi la devise de la RDC? Je sais pas. Mais moi, je te demande. C'est quoi? C'est quoi? Mais dis-moi. Ben, je sais pas, t'es congolaise, c'est à toi de me dire. Mais je sais pas. Tu sais pas? Ah ouais. Et tu penses que tu es fière d'être congolaise? Oui. Alors, tu sais même pas la devise de ton pays. Oui. C'est grave, alors. Ben oui. C'est grave alors. Yaya na Congo Brazzaville vidéo moko zali kotambola oyo balobi il paraît infirmière moko a se transformé na monstre ezali mibale na ebité moko malade moko a se transformé na monstre wala vidéo pene zali na ebité so il faudra toute la vidéo wala toute na privé mais mususu oyo tomoni infirmière a se transformé bongo na monstre ezali fiction Photoshop tondre nini ngai epesi ngai mutu ko so mais nous allons continuer ya ko mener ba enquête total ya soki ya solo ezali ya solo to ezali ndenge nini batangi pe na kombo hôpital na hôpital oyo ya Cissé bande ko ya Brazzaville Congo Brazzaville est-ce que boyebi hôpital ya Cissé est-ce que makambo oyo ezali ya solo to ya lukuta to kozongela yango tant to kozwa précision mais souvent un peu ce reportage et en attendant to lukela kabino ba recherche to ya soki ya solo infirmière oyo a se transformé na monstre na hôpital ya Cissé mais tala malade on s'agiter ndenge mino ali ko maloko la monstre wana to kotia yango ate mais na privé to kotina yango na privé suivez. Ça se passe au Congo Brazzaville. Regardez un peu. Infirmière à Tutuki Zombie. Bomo nanani likamboboye. Regardez d'abord ce problème là. Ah, ça se passe actuellement à l'hôpital à Cissé.
Yaya malheur oyo ekomela biso na République démocratique du Congo, Royaume Congo à l'époque yaya euta wapi. Est-ce que oh non, ils ont trahi le pays. Basalaki Boye. À l'époque, il y a Roi Nzingankuvu. Est-ce que qui a trahi le Congo? C'est le roi Nzingankuvu, Tonani. Parce que Roi Nzingankuvu, il paraît quand il a trahi le pays ou il a trahi le royaume Congo, tant que Roi Nzingankuvu a comme jouant au premier. L'histoire de notre pays a été falsifiée. Il y aura un jour où on dit que l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite par les filles et fils du pays. Tala sika boya. Moi, tokoy na moi vidéo oyo, moi synthèse botala originalité, il y a République démocratique du Congo et sika malheur et comment tangu batonga église, il y a liboso na Mbanza Congo. Mbanza Congo, je crois, il y a l'histoire beaucoup dans le temps de expliquer au sika malheur ya Congo. Ba roi ba leka ebele na royaume Congo, mais ba mindele ba l'accès ya ngote parce que ba boyaka qu'on se transformer, qu'on se soumettre et pas à Bamindele, na religion ou à Bamindele, oyo, ils ont continué à coloniser biso tilelo, ba kambozali ya koloba, na li koloba mingi Atlanta oyo e fungolo mo mémoire parce que nous ici à côté de Kolé, année asika. D'ailleurs, même dans les années passées, nous finons dans les passés. Quand il y a oyo, ceux qui papa na bafandi na suka émission ba simbaka quelque chose. Oyo c'est le seul programme, la seule émission oyo papa na maman bafandaka ba kotala kabiso po okokata insanité mokote et pourtant na suka émission ba kozwa quelque chose. Suivez cet élément, vous allez comprendre le malheur ya Congo et Utawapi. Landa. Kidi ya sisa mfumia zinganga mkongo. Yendinga kimpinga kienu kedika mtinu mukongo ni mbutanga ngeti boka elomba kwa benu mfumia zinganga. Yifulweki ya dila ndevu kisini. Yifulweki ya biekilwa vomu yenda benu zimbuta tulanda muyenda bankaka tulende kedike muni kimpinga kienu mujoro kedika Luisa lukuntibula zinzila lukumbana lendo yekesa yempasifu kedika maisa la makala mankuma makala malendo na rolendo kwa ndongo lendo lwenu banglongo ibankaka ulombele mo mato toi na Congo ndeto lobaki Congo ezali centre culturel et traditionnel awa nde bipai passe côté là bipai to telemi oboyoka kabongo Nkulumbimbi ndenge batu balobelaka yango te kasi Nkulumbimbi ezali première église oyo wapi mupe pe colonisateur to missionnaire catholique ba métropolitain batongaki na mandele na Fiako. Église yango babengaki yango Saint Salvador to Saint Sauveur na français. Donc balobi mobikisi malamu to koko ya malamu. Alors esika ngo batonga Nkulumbimbi mindele tango bayaki po ba effacer bokoko na biso to histoire na biso balandaki ba trace bipai wapi bakoko na biso babandai ko sala bakilombo to bakindlongo bipai babanda osengela batata bampungu tulende kosenga bokasi na mokili ya molimo pa bisindi pe zimbasi epa tata wa kilili kolopesi nde bipai wana babengaki wana kala kinlongo pe kinlombo. Alors awawa bipai bacha église na bango liboso Nkulumbimbi nde eza esika oyo wapi eza esika oyo kinlombo to kinlongo ya bokoko nisesa bakoko na biso basambelela kinde awa. Alors lokolo bayeba ki bonke ya place ki secret na biso ya divinité pe ya spiritualité tango bango bayepi be kolona pierre na bango ya kochabo satana na bango awa nde babenga ki yango pour dominer sur biso nde babenga ki yango Saint Salvador. Alors etikala boye eza elembo etikala elembo muta mokolo wapi le 29 du mois 1665 mokolo wapi Nkumu Vitankanga to empereur Vitankanga akufaki tango akufi na bokuse basoda o babundaki na ya Vitankanga nde batombokaki basalaki elembo ya vengeance nde bayaki balobi mondele ba mindele oyo balobi bayela biso San Salvador oyo la Saint Malamu or que ezaki San Salvador te bayaki nde na bokoko ya mabe boyaki na Nkulumbimbi donc na Kikongo balobi kaluyisa yin kulombo te ko Nkulumbimbi lo isaya do boyaki na koko mabe nde banda mukolo wana babuka nyonso oyo ndela salaki nde yango ezwa kombo ya Nkulumbimbi oyo lakisi koko mabe. Alors ne leko otozali ekomi na koko malamu pona ngai una telemia na zali ko awa wande bipai na lapela ndai
awa nde bipai nazwaki mokano ya koloba ete nalandi na matambe ya bakoko mpo nazalaki mpingampinga ya bakoko ezali biso bamissionnaire ya liboso par rapport ya spiritualité mpe religion africaine oyo tolapa ndaye na Congo mpe esika oyo na mokolo ya le 2 juillet 2014 mokolo batumba yaki mpakaka na esika ngo na yalankuwa nde bipai nga nalapela ndaye nde na yesu awa mpona kosenga bongo force par rapport etumbo totermine leko oyo nde tozozonga na Luanda nde bongo bakoko na biso bokasi ya bakoko oyo babundaki na ya vitankanga oyo baye kobuka eloko oyo koko ya malamu bokoko ya mabe nde bongo tikati bokasi na bango ezala kati na biso kati na etumba oyo tokomi na moment ya décolonisation tokomi na moment ya kodébaptiser l'Afrique po yete mabe yango ekotela na mbanza Kongo ekomela pe na mbanza Kongo mukongo makotila mukongo mpe mavayikila mabe bipai ekotela kana bipai ebimelaka alors ngonge koki totelema bayindo tozonga na kati ya bokoko nde makamu bokoko nde kozala na biso bokoko yango nde biso moto na motu zwaka bokasi na kati ya bokoko na ye tala ona koki koloba liboso na bino bandeko balandi ngonga ekoki totelema tobundela Afrique bazopiya yango kino lelo mabele ya bomengo kasi bakolo nango na pasi okenda omona watu omona makambo nde tala mindele bazangi bomengo lelo bazana bomengo po bazopiye mabele na biso alors biso bakolo mabele totelema tobundela Kongo tobula miondu mya ntoto tobeta miondu ya mabele tobundela mabele na biso po eloko eleki mabele ezalite matondo nunga tununga. Voilà, puisque nous parlons du Congo, on ne peut jamais entamer l'histoire du jour sans pour autant remercier, rendre hommage à celui qu'on appelle vaillant combattant de la liberté. Là, je parle de Mamadou Ndala, un vaillant soldat, Oyo, à Koufa Pona et Korto Ebiango, le seul militaire qui avait vaincu le M23 au Baïko Tungsabso le mouvement à 3 mars et d'Akibongo Mamadou Ndala a fait preuve d'une force Yakobengana Banguna Yasalagi Sokata na terrain boye ata phone de na Kinshasa so appelle des mots de feu à quand téléphone feu ti a délogé Bongo M23 au temps Kabila Kendaka M23 n'existait plus mais Sika Bazongi Sundenge ni donc vaillant combattant Mamadou Ndala à Koufaki Mokolo il y a en janvier awa donc nous compatissons avec la famille de Mamadou Ndala. Alors, ça reste à savoir, est-ce que la famille de Mamadou Ndala a été indemnisée? Si oui, est-ce qu'il continue à être indemnisé ou bien il y a un problème? Donc, force à toi, le vaillant combattant Mamadou Ndala. Voilà. Yaya to sola sika boye makambo leki na République démocratique du Congo na niveau ya enseignement scandale primaire. Enseignant 38 ans d'âge, homme marié, mais Atie Mwana, il y a 7e primaire, Zemi, une petite fille à 14 ans. Il y a tout ça là, attention. Na habité comme à niveau nini, donc Olanda Ndenge, bako interviewé, enseignant Oyo, papa Mukolo, Oyo à BBC, Mwana, il y a Batou, il y a 14 ans. Il faudra maintenant savoir, Mwana, il y a 14 ans, est-ce qu'il y a personne qui m'a seka? Tout à qui m'a sekate. A comment qui na niveau nini? Oyo, et c'est que akende kondima akende bongo na enseignant na ye mingi to ebi yango totala ba vidéo ya belé pa wa pesa la no ndenge zali wana ozuite na cour okolanda boya zali titulaire cour wana sokola titulaire wana osoko ningite oko passer que la cité na ko banga wana bana basala kanango azoko banga ke soko na passer que la cité papa ko beta mama ko beta ko somelanga blamba bona nete osala boitalo elle cède facilement diko nango. Vous savez que les femmes ma jeune fille la faible, une fille ma parole ya kitoko a céder facilement. Alors la question qui se pose, ça qui mouvement wana wapi une fille à 14 ans est-ce que va permettre à kende bongo ko kota na Flamengo nga epesi nga mutu ko soit parents papa ya 38 ans oh wana ta lokola mwana na yo oui c'est vrai bakoloba papa fils to mona pe ba enseignant ba bala ba élève na ngo oui à l'école secondaire on peut encore autoriser parce que l'école secondaire la fille a déjà plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Si la fille avait au moins 20 ans, ou soit 18 ans, et l'enseignant, 38 ans, à balité, tout le monde a élève, tout le monde a enseigné, ça arrive. Mais oyo, ezali scandale, parce que moi, je suis à 7e, à Zakout Namaye, la bomotona nouté. Mais enseignant,
à use ne ba en anglais à saleli force na ye non seulement qui mobile mais qui enseigne pour à utiliser ngo a kende na mwana oyo epesi passe ya kosakala te na komitu na sikabo e ko suki la sort o nengeni ndi ba papa ba mama to benda kabana matoyi on a sakabuno chaque fois lingaka ozala familier ami ya bana surtout ba mama na bana ya basi ba koyebiso makambo ebele okomona mwana mususu ye na kelasi auti kelasi to azobo okene classe on leona okene classe te okene classe te po azoko lunga lobate ayebi eloko esalami na kelasi kuna peut-être enseigner na bango ici et ça ka auto une école primaire mais ça na maka partout même l'école secondaire c'est pourquoi ba maman ba papa botala kabana bien botala ka bo contrôler kabana bien tu dois être en communication avec ba enseignant ba professeur ba maître ya bana oya yo ya makambo ça même les garçons hein. Parce que là d'ailleurs c'est très compliqué. À chaque fois nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Les gens abusent na bana ya batu na ndenge moko ko sakalate. Pourtant il y a ça mwana mobali asala sérieux sur enseignant ya akoyi ko initier na monde mususu mabe wana. Rona na kadelo kole oyeba kam ndoko loba. Oh mwana oyo asala chaque fois na professeur na maître na bango na enseignant asala mwana mayele ya ko jaka ba papier aida ka maître na bango ko corriger ba devoir salaka angele. Salaka angaya scandale moko salami na République pardon awa na Johannesburg na Afrique du Sud to kozonga na histoire donc telo image awa au mona ndenge bazotu na professeur enseignant oyo il manque même des mots pour sali scandale ko sakalate mais yoka pona benda o matoyi oui c'est vrai que mon abana msuna kelasi basala rapena mayele makasité mais il faudra ko booster bango ko lukele ba maître ba ya ko tangisa ndako ezali mabete mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Maman soki osala maître moko molakisi ya kotangisa bana na ona ndako surtout bana ya basi même bana ya mibali mpozo ki peut se mikolo o zala kala bango éveillé. S'il faudra même ya koyebisa mwana soki maître oyo enseignant oyo molakisi oyo abandi koloba na makambo oyo zali malamu te yebisa ngai poto zo ba mesure noté okotika. Soki enseignant aiko kosa yono soki okeina ngaite okolekate yebisa ba parents on va s'apprendre l'enseignant wana pona le pire eyate. Maman moko na Johannesburg ba parents bien sûr. Papa azali docteur, maman pe azala kalanda ko consort bana bakena kelasi mais bana ba comprendre mingi ba mathématiques, te mathématiques n'est un peu moins difficile ndengo ba za difficulté na mathématiques. Alors maman, pour la bolingo ya bana ba mathématiques. Là, on parle, ce sont des Congolais. Hein. Ce sont des Congolais, mais on se réserve ya kobeta yota ko bango beta lisolo pour la kopende bino kaka. Maman a joui tonton moko ya Congolais, oyo entre parenthèses, il paraît ayeba ka mathématiques très bien. Moi na moko ya ajinin. Moi na moko azalaki na bazaki en tout cas na bakoki na 18 ans te bango balé hein moko ça son na 17 ans moi na moko ya moi ça son ba 16 ans je crois 16 ans to 14 ans so 16 ans te so na 17 ans peut être 15 ans le mois en ndingwana alors azui molakisi wana atangisaka bana mathématiques confiance o tonton songolo tonton wana ya kana ndaku kopesa bana na cours so kopesa bana cours particulier bango espace non ba so cours basa l'espace bango nzoka tonton wana on ne sait pas par quel moyen ya maman ça la oyeba moyen parce que tonton kana pesi cours accueilli akutela kana bana wana nini asala kama makambo wana nini jour moko mama na ndaku bana kaka bo apesa biloko olia mwana ba osanza ya 16 ans so pe 17 ans sanzi ya si peso pe ya 15 ans so 14 ko sanza eleki do bana kolala la bapongi non c'est pas comme ça mama ebi ke bana na ye bazali ba moseka amema bango na clinique et pas ya munganga docteur akepa docteur me bana o bazoni ko kolia te bazo sanza makasi qu'est-ce qui va pas tala no bana o bazani ngi cheke bana nzoka docteur pe abona bakaya bongo ezali ebele docteur atuni mama oyo question ya liboso est-ce que bana oyo bazali ba moseka abi non ba moseka abi c'est vrai ba moseka y a pas de problème tout ça la test docteur a traité ba sali kuna va comme surtout non autant un test ya bopesa ba urine na bino ba ça test docteur a sali test boy bana wana ya mwasi ya sope ya entre 16 ans et 17 ans na ya 14 to 15 ans bango ne somi balé bazali bongo na retard. Maman a eu vertige. Retard nani
retard ya ndeko oyo tonton wana yaka kopesa bango cours na ndako. Donc tonton bandiko bima na oya ya so 16 à 17 ans a ébisité ya moi on peut à 14 ou 15 ans mutu na ndenge na ye epesi mbininga. Yaya soko za na bana basi na ndako faut être sévère. Basi bazalaka na mutema makasi ya moko okondimate epesi mbininga. Na chaque fois awa la confiance ne suit pas le contrôle. Docteur a dit qu'on conseille maman wana non na tuna ki bongo po bakaya boya ki ebele awa mama ko na mwana ngamo sekelo ko moko te mwana ba fia to tala boye ozomona retard. Salaka attention. Je ne vous refuse pas ya kozwa bana bango ba ya kotangisa bana ndaku to ba extra cours ezalaka mais salaka ongele bana ebele bazoko abuser na bango même na université na université, na secondaire, partout, salaka attention. Et puis yaya, comme ma camarade na yote na ndaku na yo. Même ba camarade ya mama, bako ko abuse na ba no ya mibali. Ba camarade ya papa, bako ko abuse na. Yaya, koyamba kayamba n'importe qui te. Tala li soto to bete yangola. To salaka ongele. Yambo to banda ko anda ba inviter na biso. Là, nous élément oyo, ndenge enseignant oyo, un enseignant qui vient d'engrosser son élève de 7e année. Ah, passier, ah, toi, libon na este mbo kanabiso. Total yango ensemble na bino. Landa. Kaka jambo. Sema mzuri, kaka jambo. Jambo. Majina ko nani? Enjo Enadija Jedeo. Enadija Jedeo. Uko na miaka ngapi? Niko na 38. 38. Unafanya kazi gani? Uko mwalimu. Huyu msika ni nani yako? Alikuwa mwanafunzi yako. Alikuwa mwanafunzi yako. Iko na nini yako? Alipatia habari ya kusema iko na mimba yangu. Eske unakubali ushaka kamatana naye na ile mimba ni yako? Sitakataa ke sikukamatana naye, ila kisha kukamatana naye nilimuulizaka mimi nakufurahia, eske tunaweza endelesha burafiki na wewe? Anasema hapana, mimi kabisa mimi na wewe tuishie pale. Na ushakamatana naye? Ndiyo. Kunapita siku ngapi? Miezi imepita mingi. Karibia miezi ngapi? Mingi haiko nombre. Shakamatana tu naye mara moja, si akakamatana naye mara nyingine. Sasa ile miezi unasema mingi, iko miezi ngapi? Leo kuna ndafikia mwezi karibu 7. Karibu 7. Na anasema mimba ni ya miezi ngapi? Anasema iko na mimba karibu ya mwezi 6. Ya mwezi 6. Maana yake ile karibu mwezi 7 na karibu mwezi 6 inabaniana? Si ndio? Mimi kisha kumuuliza, yeye alisema wakati alisema kama kabisa rafiki yangu naye huishi. Alisema iko na rafiki yake ndio aweze endelea na mimi. Sasa si yeye anasema mimba ni yako? Ndiyo. Sasa wewe unasema nini? Yeye anasema mimba iko yangu. Wewe unasema nini? Mimba haiko yako kwa yako? Kufuatana kwa gisi nilikutanaka naye, kama ni ile mamiezi itakuwa sawa. Mimi sina cha kusema. Mimi depuis alisema kama rafiki yangu mimi naye ishi na kusudi kujuko na rafiki yake, si akaongea naye tena mpaka kufikia leo. Juzi hapa njoo tunakutana na katana kwa barabara, mimi namsalimia kaniambia yake kitu. Si njoo, mimi nakuuliza. Wewe kutanana naye kunapita miezi karibia 7 na mimba ni ya miezi 6. Na usha kutanana naye. Si ndio? Yeye kuna miaka ngapi? Mwanafunzi yako ule. Anaweza kenza. Maana kusema ulitanana naye una 14, sasa umebebesha mimba. Ndio hapana. Joel anaweza kenza jana le 1er décembre, le 1er janvier. Maana ulikamkutana naye una 14. Sasa umebebesha mimba. Si ndio? Sheria inasema nini? Wewe sawa mwalimu wa mwanafunzi, unambebesha mimba ndiko na 14. Sheria pale inasema nini? Niko nasema na wewe, sheria inasema nini? Mzee. Nakuuliza, sheria inasema nini? Ni ubakaji wala iko ubakaji?
Mzee, ni ubakaji wala hapana? Sasa mimi nakuuliza hapana kutafuta ni faya masifa. Mimi nakuuliza ni ubakaji wala haiku ubakaji? Angalia huko. Ni violence. Na unasema serikali kufanya nini? Angalia huko mzee. Unasema serikali kufanya nini? Unasema serikali kufanya nini? Anjota kuamua. Asante. Na dada jina lako nani? Sema nguvu. Nani? Jina lako Lidi. Una miaka ngapi? Mwenyewe unasema ile neno kule uko nani mwenyewe unasema hiyo mtaa sema kule. Huyu uko nani yako? Ni mwalimu wako? Tena anakuwa nani yako mara ya pili? Anakuwa bwana wako. Yeye kuna miaka 32 uko na 14. Uko na Kenza, unaeneza Kenza jana. Uko na mimba miezi ngapi? 6. Voilà. Sikaboe toko sa intervention à quelqu'un de ko yambo to so intervenant principal tikatoyoka message oyo mama nabiso Yolande Balengo la télévision atindeli biso pona ka oyo enseignant a engrossé petite fille à 7e année. Voilà, tolanda mama Yolande Balengo la télévision. Mama Yolande analyse na yo sur makam oyo ezali nini. Suivez. Wow, bonjour, na balandinyo surtout ya radio lokole télévision na pesi binombo te partout bozali ezali ngai mama Yolande Balengo la télévision. En tout cas papa fiston Pelende na lingi na interview na émission oyo esalinga pasi pe mawa tonke mama Moboti. Esalinga vraiment mawa makasi. Malgré Swahili yango eza mwa makasi mais auto comprendre nde yango na ko répondre na ndenge to comprendre Swahili oyo parce que mobad nanga penza azuta ya koyoka yango pe ako yanolanga parce que nga vraiment Swahili na yoka vraiment mingi te en plus eza Swahili bora bandeko ba histoire oyo to moni oyo ezo salama eza makambo ezo salama na mokili. Ngai tonke mopanzi sango Yolande Balengo la télévision. En plus je suis maman. Na ye penda ko partager tort na tous les deux côtés. Na robanda na liboso epaya o abengami professeur Kulutu parce que yenda za âgé aza papa 38 ans oroko bota mwana oyoyo papa na ngai. Naebite bino mibali nzamba sala bino na mature nini. Komona mwana oyoyo. Asana no mwana muke, aza zei, aza nkele. Tant que yo papa responsable, roko toucher mwana wa mukete. Il faut zoyer dans le quoi mwana na yo. Ato botite, mena âge oyo za nango 38 ans, okobota mwana ya boye, pe ya koleka boye. Eloko bolingi basala yo te ko sala mwana muninga te. Est-ce que ceux qui m'ont ozaki mona na yo basali likamba boy et pas ya professeur Mobo Songolo te pas papa Mobo Songolo na motema na otonke papa est-ce que osepela nango te okeneki ko luka nini mona o atiraki yo na nini baloba yango eza bakisi to eza kindoki to eza ka posa normal parce que so eza posa normal ndena yebeli mibali mobali yo se respectaka ako diriger pipi na malamu et kene koyoka posa partout te même si oza célibataire et ozela likango na yo to fiancé na yo to chéri na yo et ko ningana te so emonika ekelamu babengi mwasi po mukomso koya ko toucher bébé po bébé ya mwasi pasaka mwasi po o déjà pe 14 ans aza pe ka bébé po aza mineur eza pasi. Nazonge pa mona na biso ba eleva lelo mukala musho leki ebele bino bano yo bana boza misu pai ezala mwana mususu bana misu bakolaka omone de nature alobaka te hypocrite mais azosala makama minene ya se na se kolanda histoire o nde bazoloba tozolanda interprète na biso pe ndenge aza ko interpréter
mwana oyo tour liboso professeur o atushaka yo soko ozalaki mwana malamu olingaki okende directement mpe bapapa na yo baparent na yo olingo oyebisa bango ou soit ongo oyebisa directeur na kati ya école ou bien préfet na bino na kati ya école ou bien DD ba directeur de discipline baza na kati ya école wana ti mais obomba secret oloba te. En plus courage nini oyo ozwaki tango moni professeur aye kolinga yo otali professeur wana za tata nga naza mwana muke avant tokende na tatami il faut nazwa décision mwana muke akomaka makasi so mokolo amanke yo so mokolo a perdre ba réseau a perdre ba respect lakisa eke oza mwana muke mayela tambata beta ye po tango bato aroya po batuna mwana muke beti mokolo mbata ndenge nini secret ko bima wana mukolo akopola mbala mona soni okene koluka nini na mwana muke mais nyonso wana babandaki kodrage yo olobate soki pezalaki exemple ke bakangaki yo na makasi viol pona nini te après wana waki koloba donc c'est que osepelaki nango première tour malgré otelemelaki yango mais nga kotelemela yango ndenge olobaki wana pona ngai namoni kaka osepelaki nango aussi longtemps boye ko continuer deuxième tour de place libakwa zemi e kokota siko tango libakwa zemi e kokota yo na 14 ans soki 15 ans na tata ya 38 ans entre vous là bino mibale toi tu crois que professeur wana alingi yo sérieux alingaki yo sérieux talingaki yo kapwa connaître yo et puis atika yo siko tala yo moko sikoyo banda kaka okomi na zemi comportement entre yo na professeur yo moko siko tala siko na minute o nga question nanga pona bana nyonso tu o peut-être ba oleka na ba épreuve oyo ba professeur o ba o déranger bango na ba classe ba collègue ba papa na bango o ba yaka na bandako na bango mibali ba mona mwana simeko la te nzoto ko la te nzoto déformé te so kaka nzoto koli ata azalaki camarade ya tata akomi kotia mwana misu bana soki bomoni bakaya boye pembeni na bino il faut boyebisaka yango directement baparent na bino parent moko te abotaka mwana na ye mpo aluka malere ya mwana na ye bino moko bana na biso boolukaka bamalere na bino moko. En tout cas oyo ngai nazalaki nango ya moke ya koparticipe awa na kati ya radio lokolo ya télévision yango yo papa Fiston Pelende merci beaucoup pour na ba conseil ya kitoko tala makambo ya bosalité sans que ba parents na bango bayeba batala conséquence oyo ekomeli mwana oyo eza pasi pe mawa babonane na bino bandlandi nyonso tu ya radio lokolo télévision de la part ya Yolande Balengola télévision bisous bye. Voilà, merci beaucoup Maman Yolande Balengola télévision. Voilà, alors makambo très capital la hauteur pe koloba yango awa ba yaya basi do salaka attention ce que moni mabe koti boye baka toujours à informer ba parents et puis ba papa ba maman ozui ndeko a kotangisa bana na ndaku to professeur maître enseignant azalaka serré mingi na bana na yo faut salaka bongo attention parce qu'on ne sait pas dans le bango chaque fois la confiance ne s'occupe pas le contrôle les solo auto bete bino oyo a kotangisa bana na ndaku a tie bana batu ya 16 na 15 emi et te abino voilà to ko so pa na bino honorable maman Nene Bopikiliki après ça biso lecture na ye sur le Cameroun oyo maman Nene bonjour. Bonjour, président honorable, bonjour. Voilà, lecture na yo sur le Cameroun, scandale au sein enseignement dans la République démocratique du Congo, enseignant il y a 38 ans, à tes élèves na ya 7e année. Zemi, moi, il y a 14 ans. Makabo est africain, tout le monde a une université, tout le monde a une secondaire, mais c'est une école primaire, même la primaire est africain. Sikoyo, analyse na yo, c'est dû à quoi? Est-ce que Hollandi, pourquoi est-ce que la fille se laisse faire na enseignant? Abanga kinini, lecture na yo et ta maman. En tout cas, mbote mingi na balandi nyonso ya radio lokole TV. Eloko oyo mwana oyo ya primaire oyo ya sali aza mwana muke aza mineur
ayebaki na ye te moni baflate koflate epai ya baenseignant babiloko wana nyonso esalemaka me toyebisaka bana ifo kofungola misu ifo kozala mayele eloko mosusu esalemi wana papa Fiston ezali ta mosusu moyen de vivre omoni bacondition oyo bana na bazovivre nango na bandako na bango eza ya malonga te eza ya pasi ta mosusu akoya ekole mwana mpe wana fo oyebake mwana na ta mosusu aza mpe mwana mayele ozomona mwana mayele alors enseignant azo blackmail ye nde tolobakaki azo ko blackmail na français eza nini kosala ye bachantage omoni ezaka mona baenseignant moko boye otravaille bien ayebi so otravaille bien te oyeba omoni loko ozotravaille bien te ngai fo kaka naleka na yo ozomona alors so opoza esprit faible omitiki okei soko oza mwana mayele il faut benga baparent na yo ozomona oyebisi bango ke tala nani enseignant sori azoyebisanga ke tala eloko oyo nasala boye mama mwana mayele asalaka ndenge wana mpo baparent basi bapesaki ye mayele po baparent mosusu bazomanke kopesa bana na bango éducation mpo na nini ayebi kaka éducation epesamaka na ekole te éducation ebandaka na ndako papa président ebandaka na ndako bandi koteya bana na yo kuna eza kaka koaccomplir babiloko mosusu ozomona mpo naloba toujours ke mwana ntango azobima libanda réflexion mwana azopesa libanda wana ezali ya famille mobimba ezali ya yo papa ezali ya yo mama soki mama aza ye moko ezali ya yo mama alors bamama mingi nde mutu baveyaka na bana obandi kopesa mwana mateya ketala na ekole soko omoni ata professeur asimbi yo boye il faut loba ozoyoka soko yebisaki mwana te mwana kosala nini ntango professeur alobi na ye ke aflate abita na kosombela boye ou bien na kopesa boye nga nalingi yo koma professeur de 38 ans akoyebake ye alingi yo neti papa na ye parce que so totali bien aza kokola papa na ye aza papa na ye na age wana ye professeur wana akoka otya mpe mwana aboti mpe mwana age wana akolinga yo atanke ki yango toloba biso ntango toza kokola ntango toza kokola soki tozalaki mayele te bato ebele nde basakana place wana nde basakana ozomona mpo asakani sikoyo ke mwana wana aza trop naïve abitika nasakana esprit na ye alabimi na mwana wana ozomona eza mawa mingi mais bana yango mpe ya école primaire oyo akala wana eza ya sikoyo te est-ce que mwana wana ndenge akei facilement na enseignant est-ce que azalaki moseka to kimoseka elongwaki deja banakala ayebaki makambo wana to enseignant moto alakisi makambo wana ntango mosusu mpe ase ayebaki na ye mpo bana yango ya mikolo okoyoka 10 ans asakenda ozoyoka 10 ans mwana asakenda fungwama deja sikoyo na biloko ya ndenge wana oyo alakisi mpenza malamu nga nazomona oyo alakisi mpe mwana naza mpe na soni mpenza te ana soni te soki azalaki mwana malamu ye alingaki abanda kolela ntango makambo wana elekaki mabombi yango panda nsima seka ayebaki makambo ebele mwana wana mais esalami une fois te esalami so 2 fois so 3 fois esalami plus d'une fois donc bakendaka déjà ekomi na niveau ya retard sikoyo eya est-ce que une fille ya 14 ans peut faire coup akolanda mpe papa mpe ya mokolo nazoso ezodépendre na bacondition bana na bazokolela ozomona na bacondition bana na bazokolela bana mosusu mpe alingi kaka asala découverte ya makambo wana omoni bano bazaka butu likolo baparent bayebi makambo azosala te alakei ya finir par kolala na bato mikolo ndenge wana baparent bayebi te ozomona mais eza soni mingi parce que esalemi eloko eza na kati ya ekole ozomona ye professeur mutu fale azala instituteur ya mwana aiguide mwana azokoinstruire mwana mais ye azokoinstruire mwana sikoyo na makambo modele ya ndenge wana abebiseli mwana bato vi na ye honorable mwana na kokolongola honorable soki ozalaki deux questions
Ce que qui ministre et enseignement et primaire secondaire. On a une décision ni pour un élève wana et pour enseignant wana. Et puis ce que qui parents il y a fille wana réaction ngoza andeni. Et pour finir ce que qui moi si il y a enseignant wana réaction ngoza ani. Moi si pour na ko banana no ministre et enseignement primaire et secondaire na ko sanctionner na nuye professeur wana. Na zui mwana wana bacheye na kati ya centre moko ya récupération. Tia ko bota bazui mwana continuer ba pese mateya. Ozoka alfa luka psychologue mo apesa ye ba conseil et puis ba zoyer ba pesa ye penza ta avanda. Ba pese mateya ba bokola mwana akobandaka kozwa amelisi mwana azongisi mwana pa bato ba kobokola ye. Ozomona pona professeur il faut que sanctionner à kota prison. Ozomona so inazaki mama mwana wana na kolinga te mwana ngabala mutu wana soka akobota ndenge kazo baki aboti to bombi mwana me to bendie matoi parce que mwana nazana na avenir moko mulai abandi ko surveiller ngama ope mama na komi ko surveiller mwana de près na yeba eloko di parce que mwana soka boti mwana liboso akomaka déséquilibré aoyeba so eloko te abandi siko kolinga sala so likambo so susima na wazo sur la deuxième zone. Or c'est pas ça bate aye bazong c'est classe atanga ya suka oyo soki nazaki mwasi ya professeur wana en tout cas il faut bakanga mobali ba okanga mobali wana. Pourquoi yo donc eloko asali na mwana wana 14 ans soki yeza na bana ba 14 ans na ndako na ye akoyipa kosala ngona mwana na ye moko toujours mwana ba papa ndengo wana bazali ebele okomi oza pene inhumain oke kolinga mwana ya muninga 14 otala etekeza mwana yo ngaba okanga yo il faut subir ma conséquence yo sali faut subir ngo yema osalobi yango te alobi yango bien que en tout cas il faut ka ba pinir ngai il faut ça saisir. Voilà. Merci beaucoup maman Nene Bopikili qui honorable. Merci beaucoup papa président, merci. Voilà, je crois ministre EPST atalaka oyo baye ba kosala nini pour enseigner au yemoko asengi déjà pas punition. Alors code pénal sur le bini ni pour au keina na mineur oyebi so na ye ba mineur pe o mstobenga mineur bakango chaque fois mtobenga mineur omona yazo déjà ba tracteur tanga okoma na 19 20 21 22 abala kuna de akeine retraite na ndako alibala. Donc c'est compliqué makambo oyo. C'est compliqué makambo oyo. Alors tosuki awa, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana